sommes à www.tolonase.tv. Shalom à tout le monde. Ya bande konyo so bolanda biso musika to na pembeni. Kolo Yesu azana bomo ya bino mama Tolonase mama Anne Kalambai o bino surtout bolinga mingi. Soka ina plateau bobi ka memela bino masolo e sengolelo to za dimanche. Yango to sepeli pina to ma pensée à molimo mo santo et pas na ba bien aimé nyo surtout bovandi na ndako mais invité na ngeza nani invité na ngeza ali bongo pasteur Julius na Paris to développer moi thème moko na pasteur Julius oyo ko yeba ko pambola bana nzambe sika nyonso bozali bande ko nyonso to oyo boko tala émission oyo soko zana likamba okomela biso soki poza na remarque ya ko sala biso soki pe ozana demande ya ko senga biso to piste moko ya ko kotisa biso okotisi biso et kozala malamu que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, pasteur Julius. Oui, bonjour, maman évangéliste Anna Kalambai Masamba. Papa na sepeli ko zoyo vraiment na plateau na biso eloko nino ko loba na peuple nzambe ou ba na biso na monde entier pour la journée à lelo. Alors pour la journée à lelo tout ça vraiment na plaisir makasi parce que nzambe ala musibiso nzambe apesi biso bomoi nzambe abateli biso yango tout ça toujours ko continuer au babengi évangélisation donc tout ça toujours ko lobela na part ya nzambe na biso vraiment yango moni tout ça na quelques messages autoropesa lelo mitune ezali ayo bien ezali yanga mitune ezali yanga bien ezali ayo papa boni santé église. Vraiment, Nazopesa église, centre de la parole du Saint-Esprit charismatique, au Izali, coordonné par Ngaïmoko pasteur Julius Mbula, ici à Paris. Nazopesa maman pasteur, maman Timba Mbula, na pesa église Momambote, vraiment, Moussala Nzambe, Nzambe a contrôle, Makamunio, c'est ce qui est très bien. Makamno c'est ce qui est très bien. Alléluia, gloire à Dieu. Mais papa, sauf peut-être au Sangani, le loza pour na thème nabiso. Est-ce que Kirdam est vrai ou faux par rapport à la délivrance? Parce que total qui émission de tomesa côté na réseaux sociaux to mona ki mosala nzambe moko ya munene o tozana tina ya kotanga kombote kati ya sika poto kotombola Yesu aloba ki te mutu o ya bongoli motema mwana nzambe o yambi Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur azali susu na droit ya Kirdam te pe ki mo wana Kirdam exista kate et loko ni noko loba na papa. Oui na sepeli makasi tu vois na kata na makamwa nzambe lelo oyo ezana ba oyo baza ko se trop proclamer. Or que na kata Romains 8 29 à 31 biologie c'est moi qui appelle, c'est moi qui justifie et c'est moi qui glorifie. Le serviteur na serviteur azo telema azo lo makambo na ye peut-être selon pensée na ye. Bible tel ici biso en commençant d'abord par Dieu lui-même. Nzambe a kiré même Moïse. Bible le dit Moïse a tiki Pharaon, a tiki Bozui, a accueilli quelque part tant que berger. Mais lorsque a koutani na Nzambe na buso arda, nkola le binaye et siko eza siko santu. Donc yoko komate. Donc cela veut dire que Nzambe linga sokola nanu pour en mission à préparer à Kende. En parlant en Jésus-Christ rapidement tant nazo Kende. Na Marc, il y avait un enfant qui souffrait na kata maladie épilepsie. Bible le dit tata wana aluka ki délivrance ya mwana na ye. Aluka ki mwana bika, mais mwana wana abika kite jusqu'à ce que ba potre ba koki même ko biksa mwana wana te. Ba koki ko bondele pour ba reçu une espèce de katite. Mais lorsque Jésus-Christ a ya kutani na tata wana, tata ba ni ko expliquer situation. Abi depuis na ki na zui réponse était. Yesu a tourné na tata wana, maladie oyo est bandue depuis quand? Et ça ko sala ndenge nene. C'est ça qu'on appelle le cure d'âme. Cure d'âme le to somona. Na kati ya ba hôpital physiquement scientifiquement parlant ok pas médecin même avant prescrire médecin médicament il faut qu'on retourne à yonano. La Bible nous dit même la nature ne vous enseigne tu le pas peuple de Dieu maman. Oui papa parce que pour mosala nzamba lobi Kirdam lelo ko epengwisi ba pasteur rebelé eza na bande ko mususu ba ko ya na église aye pa mosala nzamba talanga na sala ki boy talanga na koya ki na mutu boy talanga na kenda ki na hotel boy talanga na sala ki boy ba pasteur mususu bazo koya na makambo wana aomona ke makambo mususu o certes frère akoya ko yebisa ye oyo ko ko lekela ye mingi zo sama na ba bandimi ya basi tongo bazo poussa na pa ba pasteur lobi makambo o pasteur tam so sala non na vite
te au mona passer soit pas makasi te au moins quoi na ser wana asali makambu wana na ser wana yo ko lobani oui nazolo baboye omoni avant yo comme serviteur de Dieu ozala qui préparé avant yo comme serviteur de Dieu est-ce que ozala qui a fermi est-ce qu'avant comme obonosel nzambe est-ce que parce que na repentance est-ce que ça sanctifié est-ce que ça purifié est-ce que bataya qui yo bien parce que le lo oyo mosali na nzambe oya lobi ke na zobanga nzambe oya lobi ke Bible lobi le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours donc protection na yo soko moni oya zoloba ke na kwisa maki na kirdam ya abongwa mina nute aza toujours na ba désir ya nzoto il faut biloko wane bukana il faut bamposa wane katana parce que ça mission autozobenga l'apostolat ils ont continué Pierre azate Jean azate apôtre Paul azate eza biso to sala musala ba Jean lelo eza biso ba Pierre lelo eza biso ba Martin lelo ezali bino mais passer juste na katiote mais musala nzambo na lobby délivrance mot délivrance ou délivrance na Bible za mais délivrance moi na nzambe sengeli pona ye ayambaka Seigneur comme ayambaka Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à Sukiwana o basala ke délivrance o babimisi milimo o bona boy abi biloko wana ekoki ko vanda te na mutu oyo asi a confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur donc biso nde tozaboye toza isusu na tina ya délivrance te basala nzambe o bazo sala délivrance oyo bazo continuer ko sala batu délivrance basana ignorance bana na nzambe pe o bazo ya vers ba pasteur basala bango délivrance basana ignorance alors ngana koloba boye bana na nzambe bazala prudente ou prudent bino ba o bozo ke nokutana ba serviteur o ya lolenge wana vous devez être très prudent. Écoutez, la Bible nous dit qu'il y avait une femme Azaki atteinte na katia maladie, perte du sang pendant 12 ans. La Bible nous dit mon aussi là qui est. Elle avait rien encore. Même la besté ça pendant 38 ans. Pendant 38 ans. Mais moi sur la Bible, lorsqu'à Simba qui Jésus a senti quelque chose de sorti, c'était la guérison totale de cette femme là. Mais écoutez, dans Psaume 91 verset 15, la Bible nous dit sur la délivrance. Il m'invoquera. Je serai avec lui. Je le délivrerai et je le glorifierai. Donc la délivrance, pourquoi non, tant que tu es dans le monde oyo, Bible lobby, le diable est descendu vers vous. Pourquoi Nzambe atina ki Jésus sur la terre? Parce qu'il y a que le diable a quitté, a sionné biso, a se déguiser dans l'âge à lumière, à côté même la carte de l'église, à côté de la famille a créé ma sorcier, a créé ma secte, tout le monde a le pharmacien, a commandé un dengue, a mission à ko tuer, ko détruire. Le bana pasteur wana, le bana musala Nzambe alongola jadis dis. Alongolango parce que alongolango ye alongolango pour bi mission à diable les âmes ko tuer ko détruire pe ko dérober ya lobi ke yango te a présenter biso Bible na ye bien aimé dans le Seigneur malobé aussi là. Azaka le même Bible mais papa to kota suna to poussana parce que j'ai vraiment nalanda qui émission wana parce que ça m'a scandalisé, ça m'a fait vraiment mal. Ya on là qui faut na luka mosa na nzambe moko avandi pena kati na maloba to meka ko développer yango to pe sa penser na ba na nzambe parce que ba na nzambe belé ba obunga po ba lelo na vie spirituelle ba to ba comme ça la ba diarrhée parce que bazolia biloko mususu ezobela bien te biloko mususu pe se ilamba maki 2 jours 3 jours et c'est pola nango mais mukolo nango loko azaka na lokoso ambongo aso continuer ko servir en kaka na bana na nzambe papa musali na nzambe wana alobi ke ndeti to zaboye papa Julius ndinga zana okoyi kolota jamais okozwa jamais attaque ya mari de nuit parce que osali la kanzambe parce que oso yamba Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur soki mosali ya nzambe bien moi na nzambe a confessé déjà que Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur azo lota ba mari de nuit c'est que bongo lo mutema te c'est que molimo ya impudicité zana na kati na ye alors ngana koloba boye na kimika mbangu na mokanda Job Bible lobi na biso écoutez, balobi bazako attaquer biso, hein, d'une manière d'une autre. Na ba femme de nuit, na ba mari de nuit, mais on y prend point garde. Donc ça veut dire que attaquer biso na ba songe, na ba vision nocturne. On se comprendre. Donc biso toza, il y a les qui Job, des choses que Job avait vues. Bah comment Job a monaki? Non, ce n'est pas ça. Tozo vivre na kati na mokili. Musala nzambe tozo sala eza musala plaisir te. Eza bitumba. Ba o bazo attaquer biso mission à diable. Tona tu kolo bango awa. Aza ko se déguiser. Azo kota na kati na basi. Azo peut-être yo na vie
okolaki olingaki basi moko boete mais tant yo bando sala nzambe ye akoluka déstabiliser yo akoki kolata basi patini bango l'église. Nous avons vu même il y a des femmes qui viennent de l'église ba ye vraiment na mbongo ko soutenir l'église ado pesa yo pasteur dim ado pesa avec un objectif mission na fa ko isa yo alongola kake eloko ana oyo za kati na yo na sima baba no fingo na internet na sima bacha comme il y a combien de serviteurs qui sont détruits même l'internet na ba pornographique bazolongo la bilamba et ça mission diable et ça mission et ça volonté na bangote mais ça mission diable. C'est pour cela biso bana nzambe nous devons être toujours prêts. Donc ngolo bateke mutu o azokutana na ba mari femme de nuit abongola motema te ou bien non, nous devons toujours prier, nous devons toujours avancer, nous devons toujours persévérer dans la prière. Le diable a coco kabisoté. Rôde, Bible, c'est Bible. Mission naïe, il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche qu'il peut dévorer. Azuluka na mangomba nyonso akoti awazuite bien aimé, écoutez, le danger surtout qui est là même dans nos assemblées mutu soka aye malade de pasteur. Je vous donne des conseils, des hommes de Dieu. Il faut pas que ça mutu poste mbango parce que aye avec semence katina ye boye bité bo recevoir ya koti na Coran à côté c'est misala na ye. Nous avons vu comment boni bazako sente ayaki a comme diacre bano sente ayaki a comme choriste bano sente ayaki pe pasteur Paul azoloba ne précipitez pas ya kotia moto maboko ambango botie maboko ye azongo na kati na ya sada no de non. Mais si ko papa tonani to me ma pensée moko to conseil moko vers ba serviteur de Dieu soki siko ndeti mondimi auti mokili to ba ndeti mokili muta bongoli motema ye eloko nini sengeli asala to eloko nini première démarche o mo sal na nzambe o ya yambi muta bongo akoyi ko sala. D'abord première démarche soki ndeko moi sito mobali le lenge biso batato bayambaki biso po batala biso bonzambe parce que tozaki ba santuté to uti pe na kati na masumu na mokili. Ça veut dire que nzambe asali ke biso to salela ya à travers batata na biso. Soki mwana komi liboso eloko nini babengi affermissement. Vous ne pouvez jamais affermir les enfants. Premièrement, affermir muto. La qui c'est nzambe, la qui c'est na baptême. Abanda ko encadrer ye, banda ko solo lana ye. Affermissement ezanene. Dans l'affermissement, vous voyez l'importance il y a salut, vous voyez l'importance il y a prière, vous voyez l'importance il y a Saint-Esprit, vous voyez bonne marche, au cause la makase, c'est la bengue moboko. Oh David azolo si les fondements sont débranlés que feront le juste fondement ezanini fondement eza message dini o bazo tia kati na yo bazo tondi sayo na kati na bibende na kati na makasi devant obstacle olonga. Donc affermissement lelo o ezali soute na biso basal na nzambe discipola ezali soute. Les enfants de Dieu ne sont plus affermis. Yango zomona cause ya ba problème to zomona conseil na zo pesa na ba collègue serviteur na zo pesa na ba papa ou abiso na zo pesa na ba doyen na ba ancien conseil na zo pesa affermi d'abord l'église. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé pour le nombre à battre dans cette église. Non, comment nzambe zo sambwisama. Mais comment nzambe zo sambwisama papa po batu mususu bazana église eta museza na batute. A mon frère moi eta musé ben moi 2 versets, né moi 3 versets. A tie frère Maboko a gardé confiance pour frère a demeurer dans l'église pour azeta museza na besoin mutu, tu vois. Oui. Maintenant, ça ben erreur oyo toujours ko sala na kata mission. Berere otozo sala pour la mission oyo nzambe azo sala kat na biso. Et ça vraiment en fait obiso tozo sala kat na misala nzambe. Donc ce sont des grands erreurs que mutoye ayebi kaka maloba na nzambe lelo lobi yozué otie maboko o pese responsabilité non a osala lelo moko te. Ezaka désordre c'est la désordre. Bozala précété ndeko soka ye papa musali na nzambe bovandisa mwana. Boye ba identité na ye, boye ba vie na ye, boye miko ko dialoguer na ye, bo solo la na ye, bo la ki sa ye qui est Jésus-Christ.
bola ki ça y est pourquoi tozo bondela et loko ni ne pousser ya bongo la motema ameko solo la bino ba sou soyez na kati église kasi yango na to benga kir dam o balobi ke yango te papa to me ko poussa na biso moke yango na to benga kir dam o ba loba ke za yango te il faut pas kir dam Yesu Masiya tanga banda ko salis ko bikisa batu abanda loba te sala na kir dam likamuno eza ndenge nini boy na boy donc yango wana nde oyo zo sala ke ko isaka ba pasteur donc yango nde zo boma yo lobi nini mama nzambe aza congolais te nzambe aza congolais te ba pasteur congolais bakanisaka ke nzambe aza congolais non nzambe aza congolais te église pesa ya ba congolais te église eza ya molimo la Bible nous dit ceux qui l'adorent, Dieu ne cherche pas des adorateurs, mais Dieu sait qu'il adore en esprit et en vérité. Et ça fait que yo passe. Ça ici na ngomba te, na luzizi la te epete. Lelo komi ma molimo. Komi ma molimo. Nzamba za congolais te. Nzamba congolais biso to kanisa nzamba congolais. Tu comprendre on a poto ta nzamba pesi biso ba vision au moins la carte église ozana ba allemand, ozana ba français, ozana ba américain. Siko yo te makambo ya koko na bino au pasteur na za vendre na kimbantseke. Te makambo ba bêtise na bango o ba ko sala kalem so na Paris baso non wana za ba fanti nzamba za congolais te Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Ceux qui le servent doivent le servir en esprit. C'est ça ce qui est très important pour Abisso. Tout comme nous devons focaliser nzambe ndere Abisso. Tozo kosa. To komi lelo tozo vocaliser nzambe ndire ya biso tozo kosa passer Julius Salobi nzamba za congolais te parce que conseil nini okoyi ko pesa pona ba bana na nzambe ba luka délivrance ba sen na nzambe po pesa bon conseil moko poka bref to clôturer maman ça na bana na nzambe juste la repentance repentez-vous car le royaume de ciel est proche. Merci. Mais passer juste merci que le collège soit pas mbolo nzamba sungi to koza sous piste mususu to kota na dimension mususu. Merci papa pour l'invitation. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes à www.tolonase TV. Ici à Tolonase, nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Bye, à suivre.